Linga kiyo mingi, Janina. La Fondation Maloua FM applique la vision de partage et d'assistance en faveur des différentes couches de la population. Kitoko Nelengi, Nae Mogole descendant prophète Kimbangu, le petit-fils de Koukou Pemaneb, Sarabino na idéologie qui ça de gars. Avant on a intérêt à batufo biga systématique, moi likasu, bakoko à côté pe bayamba. Bayamba moi na bango les descendants, et puis Sarabino que descendant yo. Le petit-fils de Koukou Pemba, Makamune Vandiawa, Barene Pega le roi Bango, Babana Pega le roi Bisso. Qui ça nera aboye. Qui ça peut être un indus à la niveau de World Alikolo. Soro Koké Beleba souffle, ah oui, tu bêtis Marambango, mais Keba, pour la table, on a des cartons. Nazala carton jaune rouge, na baoba mérité pe barozoya bango. Ngala motema lukuna na mwana motote tikela kaka ndenzela est-ce que yo kozala nga tonga la zayo donc ça veut dire que so eza nga tenga la kotiko zala yo te bandele loti lobi Kongo eza biso tu na ba idéologie yo to okendela ngo vitesse à TGV mandenga mukete kisasa bongo la bala kisasa za na kwena yo benda kwangilisu mbili osomi obendani précisément micro FM TV kiti awa na commune Kalamu presque Savubu to kitsa micro na biso ba kowetina onga la pesi comme lelo bana kowet marcho na teka pe ba vera mer na ngala ibango pe na pale na ibi na pale na koti gambela na dameka kwa ngala molongo évidé mais baimbo ko koto ba ko meka pe ko expliquer le biso par rapport ya marchango est-ce que ça ba marcho na tango kala que no ele kala koto ba mona pusuta ba mona ka sagite papa wana lego nini no bango ne ba ko expliquer biso Yemoko le descendant assez à quitter na terrain à repérer baimboka bana Congo bana Kisasa bana Kave bana Kalamu ba coopéra na marché kenda sangwa ya ba jeter nsakave marché koet et kenda sangwa ndenga mukete bango nde ba mieux placé pour expliquer biso par rapport boyebi kaka boza ebele tellement na 5 ans que bochaka boye na émission na bino le peuple s'exprime obeta ora boye yo ebi masolo ndenge yalaka na emoko le descendant na ba idéologie yo ba ebelete ba idéologie basé ebelete na kanga ba doye ba kopesela par rapport à makambo ba banda marché ngo banda na ndenge nini ngana otuna kisasa marché banda ndenge nini e ya ndenge nini nani banda yango asa kitina terepota asa kitina terese makambo danger bandi match se banda giti toleka Badimama kwetu tulobochika le mwene wamuna mwokwende majunda maluwa muluma wa mukaba muntu wa molona wa kubileja wa walwa wabilai wa kufuka menje wa kwambulisha bukwa bisamba baitu mutu ayipanda ona so maluwa chisumu cha kwendele bwe maluwa kaimwima na wambulisha batoka ni bafika wambulisha na prometaki binoti bomo na ka endusa kisasa foza na vitesse ebende kumbaka nde bende oyena makambo yango ye ngate muna bandango ye peta mutabanda makambo oyo ye pe ekokutango alobi so to continuer zaka na souffle belé tolia tende mupanzi na ndeko moko zawa ya ko yebisa biso so azana ni mbote ndeko mbote mingi salama muke komo nani shila kuzu Kuzu. Kuzu à Kuzu. Très bien. To kutu na marché awa. J'espère que vous avez doué na marché awa. Bongo ninge sali. Bamboula bono sali. Plus de 20 quelques années. Plus de 25. 20 quelques années. Donc vous mettez début à Koweït quoi. Donc début à Koweït. C'est ça. Na moi début à Koweït, on a coupé télévision pendant moi 2 minutes. Nata okutaka Koweït tango bani masolo na Koweït ezalaka ndenge nini pe moment Koweït ezokende ngeni. Ah c'est ça ndeko nanga ne olobi bongo na sepeli ndenge opesinga question quoi. Très bien. Koweït biso to bandango. Mais ndenge bandaki na lelo eza différent. Parce que les biso to uta mombele to ya Koweït.
moi sotali koeti lelo etoni na bacoopérant mais bacoopérant na bazalaki te le biso toya koeti sera Mobutu premier pillage na 92 tozalaki boye te nde toye ndonde lelo o comprendre donc c'est-à-dire soza coopérer koeti bamona leti mwa mutu moko boye na pamba bapeti ebele baala koeti lelo bazalaki te o comprendre koeti ndenge azalaki wana eloko no na ndako oye koteka bakosomba yango occasion bakoteka mpe lisusu yango o comprendre koeti ali ozozwa bord na palais na voie normale oye koteka yango na koeti na prima ngondo na ndenge wana ti eza bongo bamama koeti baso basomba eloko na yo bango mpe bakoteka yango mais koeti ndenge ezalaki wana eloko ya ndako te okoza mpe fa kwa ozwi borno na palais oye oteka yango na koeti touche place moko ya bien na l'élan fort donc balima c'est ça donc tu fais marché koeti marché bango balima donc c'est ça mais lelo ezalaka su te mama esila donc ezalaka kala lelo il faut eloko ya voie normale ya logique oye oteka yango na koeti bakosomba yango bakoteka yango lisusu est-ce que retour wana ezalaka te ntango moto ayekoteka peut-être basolaki bien te na mwasi na ye basolaki bien te na ndeko na ye ayekoteka biloko na koeta retour wana ezalaka te mpa na bino retour ezalaka babenga yango yo moto osomaka eloko wana oza leselere o comprendre so bakangi eloko ya moyibi bakanga yo donc ça veut dire que tokolobaka koet la plupart bato bateka na koet ce so bateka biloko afa kwa te bato nyonso te okoza mpe eloko no na ndako na yo ya voie normale oyo otekela biso tokosomba yango o comprendre nakotia bato mbongo omona bamaison te oyo maison ya bos gisha o comprendre donc yesembote bisikaga aza ye otala yo bos gisha bana bos gogo bango na bavandi o comprendre so oza eloko na voie normale ya yo moko na ndako oyo kotekela ye akosomba yango o comprendre ok ça va malobani kasi okoyebisaka si bayimboka ndenge eza boye koeti eza eloko eza marché baresponsable o comprendre très bien ok ndeko alobi ke no koeti eza marché baresponsable ndenge eza wana mesegi napesi mbote bisika oza merci parce que oyambi biso epa na yo asabosani yo te gioka voilà bos napesi basalama tro ase aza wana aokotela yo bokosolola bayimboka tolingi to découvrir marché koet banda ndenge nini nani abanda koet est-ce que koet ezaka la plupart babiloko bateka ezaka bangbalima oto te ndeko ameki mpe koexplike biso par rapport boyebi na ye mais de comprendre kaka ke no yo oyebi kaka mais micro FM TV eza mpo bayimboka bameka mpe kopeselela par rapport Enoch Mafuka toleka mutuma kujima wenya zambe bwa kutubweze mu buloba bulaya bana bangu loyi tukwatanga naye bucanze kwika naye mu bwogumwa Moize wa mukongo metre malungwa chilobo chakwete metre malungwa chilobo Empire Luba Prince Kabayo Bantumba Chomba cha Bululu Wadi Kasai Bakadi Bamba Bakushaka Bukundu eko bakase kokoba ase mbanga banele lotino biotelio mbote ndeko salama muke pona micro comme nani esalo masikini on a ebi ba vient na biso babwa ke salo masikini compagnon makila ongea BCB bonjour comme esalo ndeko tokutso na marché na bino okoka ko expliquer biso koete za ndenge ne banda ndenge nini bon koete banda salama muke koete banda ndenge biso toyebaka koete koete banda kala na ba mama bakoteka boka nzoto mona yakanela mbai yakana likuta ye ba mama wana ndi bala bango nde babanda koete ok ezakana koete ezakana boka nzoto ba mama boka nzoto komba koete comprendre si par rapport à temps où besoin ça mais ça la marque de pillage de dans la 92 97 pas déjà pillage à mboka za na 92 hein ok blongo je vois ok comprendre tala caméra kuna basali wenze ya lokolo moko très bien donc wenza lokolo moko siko po ko malelo ko wet ndongo moni lelo ko ezaka na maison moko eza na vie moko ezaka na vie d'école asali mo maison na vraiment makasi pardon vieux asali mo maison na ezaka ya froid ezaka maison ya froid azobongisa ba congélateur azosomba azoteka
comprendre très bien ayo benga mama petit na ba ozo ngambu na ngambu kuna siko tanga ba niko sala ba ninga musuba ye ndenge biso to yoka masonde pe to kuta ba bandi koteka ba radio na sport wana ba radio ba TV mutakoza na mwelo konena ndaku amoika mo problème na oteka ngwapi aina koeti atekeli batu pe mutu asombi avec na possibilité osomba na ville avec na koeti na kozo ma plan avec kozo a payer plan mais par rapport au débat koeti wonte ba mise mais c'est tout ça l'émission tout catalan Mokubo Mugini Baba mwenye anajua kabula tena anajua kuikala na batu beto sadisa ndi betu bwela ndi maboko beto zituso kintwaji na beto ambassadeur de la paix du Kasaï central kitoko nelengi match yango ezo continue boyebika par rapport à tracasserie mais mon général Blaise Kilimbalimba benda bana no matoyi bazosala tracasserie na ndenge moko boya mabe okozwa rouge pamba o ase asala moninga te arbitre ezali na moninga te gouvernement sika oyo naosenga ke ordre ezala chef de l'état Fachi Beto olandaka petina oyo petina wa ntongo nayebi nalinga loba boyo ke nga nasengi ke un militaire to un soldat civil azokota na armée au moins faut azala diplômé au moins faut azala diplômé po emeka mpe kosunga na mwa notion tokobeta masolo na samedi par rapport à tracasserie na sina promettre bino l'accès bino ba image le lenge tracasserie policier azosala asa kosala te asa so akiti na terrain seka zo ba image vrai na njili na quartier un lobby le lenge policier azobeta femme mariée akati ya bilamba ezala na honte nangaba olalo la muki bakangi yo je crois qu'en pleine émission naza kosilika na kotomboka mabe mais la opesa rouge mon général au petit na yo ba soda gouvernement sikala la besoin que makambo kende bien to ko être ça l'émission mais tracasserie na ndenge moko boye to kobeta lisolo nango samedi la promettre bino mbotende ko salama muke comme on a esalo beta la biso na lisolo ko être ça nande ne banana nande bon ko être salama muke on a micro voilà ça wonte moko e bandaka na ba mama ya boka nzoto do ba mama boka nzoto ba banda de ko être mama ya boka nzoto bandaka ko être très bien ça mwela mbana yo leti ba mama bakimbunda maputa oyi nango ba mère wana bazosomba bakimsupe ba mbongo osomba ba super works tena ba ville bazando bazo osomba awa très bien et pas ba mama wana si koteka si na moment oyo ba piège ya ko salama OK donc piège yo salama et puis ça va dire ça là moko bimaka wenza lokolo moko donc wenza lokolo moko voilà lokolo moko ko bima donc wenza lokolo moko bimi on dit koteka basapa yo zoki lokolo moko ta musu na chili wela ngoko to okutana kala mutu azapela lokolo moko yo zoki gauche droite allez yani allez et comme pied muteki ozila si tant ba piège makamone oleka allez ba maison ce que ba ndiko sala nini vie moko azalaka vie de gol ya même mutu sala maison na correct sali maison na ya froid azobongisa en même temps azoteka pe azosomba pe paf azom malé mais ça deuxième maison ayo so bande konaye ayo tcha ba na deuxième maison allez mukete boye pusani mo muke libane moko boye ayo sa mo magasin mo teka batisi ba vie mo boye ayo fonga maison mo bateka ba miziki banini ba kotala ba irebu wana bano malé mbeti ba maison bandiko ya ayo sala fois ayo boye ti le londo ko eti komi donc en réalité toro ba ke ko la plupart a biloko za muibité mais si ko eti za muibité okoki kobenga cameraman na yo ameka kofilme na lakisa yo babiloko eza awa ameka kotala awa soki eza babiloko eza occasion eza babiloko ya sika donc mpo toyebeli na Kinshasa ke koyete eza eloko mo marché kaka oyebi kaka obendi bor oyo sodango napima ngondo oza na raison koyete eza na temps oyo ozala koloba wana na temps wana mais temps ya lelo koyete koma biloko ya sika bato bakendaka badubai basemba biloko na ye aoexpose neti yo obali lelo mon frère bapesi yo 4 congélateur ya cadeau nakata ndako sikoyo osalela 4 congélateur osali vivre frère na kata pale na yo ta makambo ozala biso osalela moko sikoyo misa tosala yango nini chai la ville est mondela osomba ngo rien ntongo oya nango biso tosomba dans la sens wana nde la ville te adike sena na correct na mo pri ya sena osala nini na ozwa est-ce que yo pesa oyo oteke to oyibaki yango OK donc na comprendre maselo ya boss
Guy Okande asalaka nde yango wana. Très bien, très bien, très bien. C'est kayibaki. Très bien. Biloko botika biloba loba. Awa mutu to ba responsable mutu osomba obimisa mbongo na ye po ekende te po a bénéficier. Mutu mo olinga ta somba eloko ya moyibi po lo ba okanga ye po perdre mbongo a futa ba mande. OK. Parce que malobani oko la veste cerveau ya bakinois po kinois te trop. Ya malamu zaka ka weti zaka pona bisonyo tout bana kini quoi. Ba na bango. Awoza la borne amoni que non, na la besoin de sodango aina ko. Si soza eloko na soza eloko na fond normal mais soza eloko moyibi to yeba na biso. Ah do boye baga déjà. Oui baga biso po to umela makambo. Sauter à la radio. Yo te so mi la vie so mi okata $50. Yo te la $50. Est-ce que na ko payer yango? Ko payer yango te? O ko pete? Parce que yo ta so mi le okata $50. Bo pesa ta $50 donc ba muto pena sa nini? A payer plan. Après le temps mon muké donc c'est mon expérience hein. Donc expérience m'a rendu ça. Voilà. Et puis quand tu es juste pour la aider. OK. Mutu musa bon te ka congélateur quand même congélateur oh. Na vie les a valé $450. Mais soit il y a quoi rose on a valeur à $300. Tam sou muta somba qui a une occasion ba pesa que cadeau, somba tam sou dessin, à la limite bénéfice $50. Même la ville les a quand même marque même dimension. Mais même prix. Botika ko sali marché correct. OK. Ba responsable baza awa bazo boko la bana ba otangisa bana donc vraiment ezali comme société moko quoi. Merci beaucoup. Comment la s'appelle Ndeko lobike merci beaucoup mais ndeko lobike botika ko salir ba responsable ya correct aux entreprises ba comprendre DG yango que soki ngwali maibi borche bango awoya ko solda on a pris mangondo de tango zo de aussi amage pesa nga longola ka kamar ça veut dire que bon raison yo ngwali ma ozwa rouge ba miibi nyonso baka koteka biloko na Koweït biloko wana ezika biloko ya place bozala wana rouge na bino ngoyo toleka yaya Fondation Maloua Fondation Ezali Fondation Maloua Osalisa ba Congolais Moto ya mayele pe ya bwania ya lingaka mboka na ye Maître Maloua bili totombeli longonia Yo netete ya malili kitoko lelengi bana FM TV ta ona ebisaka bino ke asa kitina terrain makambo ebongo maka tika pe na René na tananga ba wana pe boyoka batanga bakomona bango babanda pe ka logwanga moko ta utala likolo koya te 9 mois pe na libumu logwanga tika pe na ndondwago na sala pe école langa na sina sali na ebisa bino ke na okitsa micro FM TV na Koweït ba imboka koto ba meka pe ko pesa la biso par rapport comment wenza Koweït banda mais na okatsa ba recherche of kaya ndenge moko ya fourmi na ko découvrir que fondateur do mutabanda pena masola Koweït ako pasole la biso Koweït le lengeza est-ce que Koweït ezaka marché biso to ebaka ko yibi biloko pala bino ko teka bala mboka na biso biloko penga pena kipe parmi na yibaka pe mo ba verre mo ba sani moi ebikaka na beta masolongo parce que banda peka ndengwana oui yoko loba nini ouais asa lobi ya makambu eza oyo biso tosalaka na bomona mais tu peux comprendre que Koweït non il y a des responsables il y a des têtes oyo bazake bakenda pe ba Dubaï bayaka pe bateka pe ba biloko na bango do bolongola le moi ba mentalité ona ke ba moi ba ngwali mama oyo baye ba ko simbisa ba biloko te bango mo ba obeta masolo ba pesa la biso mais na benga président na ebité so za président fondateur ya masolongo ndeko Willy Pusana yo tozana ye mbote ndeko mbote na moniteur na lo bagenga pe na iba pe mo eloko mo bien obangi te eza passage obligé mutu toise les cas place wana komonani komonanga Willy Botao Mavuela Willy Botao Mavuela bana makala la pesi bango mbote très bien bana makala bino ngwana asa royal la makala to robeta masolo par rapport au quoi expliquer biso marché Koweït banana nde marché Koweït ezaki ba mama bayaka balobe yango bwaka nzoto très bien biso siko bana na bango tobotamaki tango tobotama tobite ba mama baotekaka na mabele non biso bana mibali faut toteka na mesa très bien ozo comprendre très bien bon tango siko ba masole ye biso toteka na se à son frère OK se wana batu nyonso babima boko c'est Koweït c'est sport
biso touta na sport toyebi irebute busumelo te toyebi sport sport côté ekomi lelo bateka basikre banini côté koete banda donc koete ne banda wana mais lelo koete 100 mois parmi bamarché la ville province ya Kinshasa so babikake na koete babulekake oute koyiba bor moko boye oye koteka na koete okoka koexplike bayimboka nini bana Kinshasa bon koete ebele balobaka marché bamiyibi koete nde ebimisa bajika koete jika po topesa ide ya koteka biloko eza biso bino lopesa nde lelo babiloko sebima oui bo biloko seuti na boma awa eza marché koete ebimaka boye omoni lelo koete eza centenaire tozali kosomba biloko epa bamama basoda bazobenga yango ka koete très bien tosomba biloko kuna toye nango na kati ya koete toye koteka awebi biloko koete c'est pas te koete eza wenze bamiyibi non wenze oyo ezoede bato soki moto aza na problème asalaka te fo ya kaka na koete très bien ozo comprendre eza wenze bamiyibi te eza wenze baresponsable oyo baza na bamaison bamisu bakokende badubai bamisu bakende parci parla ozo comprendre koete banda na sport eza wenze bamiyibi te yo nde kotunanga koete bandaki ndenge tozocontinue bon koete banda boye tozalaki lokola 7 personnes est ce que baza bango nyonso en tout cas bakeleke baza me ebele bakufa toza na ve nanga Samil Oas toza Seguin toza Mandela Misambo toza bamusa forme kolo bilele bazali bon toza na bato mosusu oyo bazali oyo mpe batelemisa bisala lokola wenge pokotiaki lokola wenge très bien lokola wenge ndenge bandaki bamisu mpe bazokoya tozoyamba bango kaka bon ndenge koti ndenge banda eutiki na se alema moko totie table ekomi makambo ya table ebandi wana vie Samil Oas vie Pablo bavie mosusu badaye mosusu vie Mosengo bazali bon nasengi merci pa nzambe mpo déjà badaya bataru bwange bazalaki donc presque elaki ambiance moko na musala osali combien de temps mbula boni bon nga na kota depuis 1990 premier piège na ebandi te 91 ekokutanga na kati ya koete donc depuis 1990 ozalaki na koete tozoteka bapapa ya se mauvais souvenir nini ya koete oza mama na ngai masolo sikoyo nde ebandi toleka danger donc ntango sikoyo mauvais souvenir parce que osomba eloko malamu osomba eloko be toyaki na bavie moko bakangala machine de guerre omona pena bamama na race bazokoa mpo bakanga bana koete lelo koete bakanga esu te nasepeli mpo makambo echange biso tokomi na biso kimia biso oyo bakomprendre te bakoyebaka eloko ya moyibi eza mabe eloko surtout ya moyibi so osomba eloko ya moyibi neti babiso oyo me na daete ta sikoyo ajonga na komi okoboya biloko ya moyibi ezalaka lisusu te bato deja bakomprendre biso totekaka toujours na koete ozolanda bon sikoyo ekoma marché ya bamiyibi me na koregrete parce que ebele oyo bazali na se oyo nanu bazwi te akoluka somba mosusu te vene na koete akokende na ville te soki moto alinga somba congélateur nalinga bana mombungu na deuxième mai oyo tobengaka deuxième loboko deuxième loboko eza wenze na biso ezosoutenir ebele ningo osomba région na yo oyo kokende kosomba région te région moko ekufa non toboteka mpe biloko bien biso oyo nayebi te bato oyo basomba biloko na koete oyo soki bateka biloko ya mabe ozo comprendre bavrai souvenir est ce que lelo tokolobaka eloko nini ya malunga oyo marché koete epesa yo bon merci epesaka nanu wi bana baza na bomoi mpo na perdre déjà 3 na perdre 3 mais wi bana baza na bomoi le 8 osomba lupangu na kati ya koete osomba lupangu na kati ya koete bayelaka mpe kope ya lupangu no nayebi te soki bakope ya lupangu mpe elango kaka ana wenza biso asala bakope ya bongo te il faut bunda comme il faut po bunda po osomba ta mwa lupangu mais kote kaka ya pasi kaka nanu kote ya bien nano nazwi te baoyo baa na kati ya Kinshasa okokwaka explike bango nini oyo lelo bazwaka wenza koete lokola wenze moko ya nsima ndako okoexplike bango nini te koete eza wenze ya nsima ndako te parce que babiso oyo tobokola bana na biso kaka toujours kaka na koete bon
bino bozongo wenza simanda kwa tuka bota kate ba kosoma biloko na bino la sengi papa o baza na palais ba mama o baza na palais oyo bayebike baza na bozumuke oyo akoi kotala ta TVT aya nango na coach akozwa eloko oyo ya lingi. Merci beaucoup. Ketinga moko boto mavola na tekaka basabizateur. Ah, donc basabizateur monde basabizateur nde botawo. Donc so na nango obetanga de doite banini kolongoli mo machine mo boye bilo mo ndengwa. Mais si ba bete eloko wana oyebisa ba voisin noni ba kosoma biloko. Na solo ha il faut na sala eloko mo mbote na batumi baleka. Alors na sepeli trop ndenge d'abord na chaîne na biso FMTV. Ah, donc ndenge yambi boboye baba doye ya wenze poto baba doye be bamsuba ali. Na eloko na sepeli to boboye yambi biso taki bino nde bozaka na poste na biso mingi. Bon population yebite mingi ba koyeba et pas na biso. Merci beaucoup. Ozolanda. Yango siko na sepeli trop pona ko pesa mbote. Na pesi mbote pa mwasi na ngai confirmé Odette. OK. Akata makala wala chérie na ngai na pesi mbote et pas Moussa forme. Na pesi mbote ouais pas Moindo na makala. Merci mbote ya trop. Merci beaucoup. Mais tu mbote na ko baksa. Bon ya suka kasi. Venanga Kovo. Yene mdasimi makamunanga kuna la pesie mbote avec à 5 mètres. Merci vraiment. Tous bozé belé bolanda biso je crois que tokota bozwa babilili yobikaka. Match continue. Toleka. Les leaders incontournables de Louisa, Maître Cléophas Maloua Billy. Mokubo Mugini Baba mwenye anajua kabula tena anajua kuikala na batu beto sadisandi betu bwelandi maboko beto zituswa kintwa jina beto ambassadeur de la
Mbote maman. Mbote papa. Talaka caméra comme on a dit. Comment maman Yvonne? Maman Yvonne. To kutio awa na wenze. Oko expliquer biso marché oya correct et banana ndenge nini. Marché oya correct boka nzoto ezalaka. Mais marché oya correct e banana na pillage. OK. To banana na pillage. Neti kaza oteka na zanda mune babi ote kuna biloka pillage ezali nde na ye. Akama kwetu nakatende watumbile mwenu wabaluvile mujiji yoyo Ushimbayi ni kananga majagai Machatisa wa Uchigaba majagaye Machatisa wa Nene kuluiza majagai Machatisa wa Kukutu majagaye Machatisa wa Oneso maluwa majagai Machatisa wa Uchisense majagaye Machatisa wa Ukadenga chinsanga nsanga mukulu mukwati Donc depuis nona ndeto bandako na biloka ya pillage donc osuma bloqué par ba soda tozo ya nango awa tozo teka ti ndo moni ko ete koma munene ba maison mais kota mais banaka la irebu oyo iko to banda awa tozo esika ko ete banda est banda le awa iko to banda na savon biloka pillage iko to banda na correct siko na ndo moni ko ete koma na munene ba maison ekota ba nini ba radio mutua banda radio la correct za pauvre ya la safa ya Marceline. OK. Muta banda radio. Na nde correct koma na ngo munene to vendre. Ko moi mutuna muke ba désavantage nini to ba passe nini ba désavantage boza na yango na musala est-ce que bozwa ka ba retour. Bo mutu muso ko ibelo ko pa na ye aye kote ka yango ko ka expliquer ba imboka nini. Liboso tant ba baisse réseau ya miyibi bazalaka nde bazalaki ozwa babana ya basoda na bango bakangi bango bakraka baye okota ya biso makambo sikoyo en tout cas tokoma na biso bien soko sombi eloko na yo basele décharge tokoma olanda bato ntina ndako ado mutaye asali décharge olanda ntina ndako natali ndako na ye nde na bisi mbongo na ye bamamo bateka biloko ya mike mike libana nde basomba ya biloko sa kocontrole mais biso lokola toteka biloko ya minene tokontrola ntina suka mais basoda miyibi mpe bazali soki bayoki nzala ale bakangi mutu na bango kraka ayekolakisa wana natekaki awa mais koete olingaka moyibi te oyo basekaka miyibi baza ya moke me mingi te koete memeli nini na ntango nyonso passe pour jeunesse na memeli nini eloko nini ya malunga oyo koete pesi yo ka eloko ya malunga koete pesi asombi lupangu te loo te me na tangisi bana mwana nga liboso aza modeliste ya mibale mpe aza docteur en tout cas wana eleki bamapangu na tangisi mpe baleki na ngai vraiment liloba nini okoyebisa na bamama oyo parce que biso mpe tolekaka bamama koeti balinga komona mutu na saki te eza nini bosine kontre na saki otondenge nini mama na ngai bamama oyo balingaka komona bato na eloko te mwana moke na sante eza bachayere mais mutu aza na mesa na ye po aleka libota na ye jamais bamama bachayere na mwana yaka na eloko nde bango wana basinya kosomba biloko ya miyibi
yo po yebite aye kote ke lo mutamu ya mesa bakangi. En tout cas. Merci beaucoup maman. Maman lobi boyeke Koweït bandi na avenue yo. Irebu Koweït bandi awa aza parmi ba mama oyo ba bandi musala ya koteka biloko boka nzoto. Masolo la linga na découvrir na faire vivre bino na la kisabino lo lenge marcha Koweït yali. Mama eyo mutabandi Koweït bandaka awa. Na 90. Mama lobi bien na 90. Sikoyo lilo basuka mama pona kokabwana yo okoka koyebisa bayimboka nini bao bazolanda biso na ndaku ke bameke mpe balongola kobanga ke Koweït eza bateka biloko kimoyibi te bande walangana oyebisa bino boye Koweït bateka biloko ya miyibi te mama aza responsable jamais osombeloka moyibi neti biso boye tozala bamesa na biso tobokola bana na biso libota na biso mobimba awa osombeloka moyibi ndeni bato oyo basomba ya biloko ya miyibi eza bashayer oyo batelemaka wana nde basomba ya biloko ya miyibi ntango mpe oyebi teke osomba eloko oyo osombi nde eyeba ye okanga o mais tosomba ya biloko ya moyibi te. Merci beaucoup maman. Amen. Ok, bozalaki ebele boyolanda biso je crois ke tokoba toza awa toyobimisa basecret Koweït marché Koweït lelo babimisi secret na bango nga na bino tokoba ti boyebi kaka à suivre. Wambulisha batoka ni bafrika wambulisha bapela ni babanji wambulisha bana bashia ni bakamba waguliza kama ye mwana wa kilofasi mwana mwangala ni ngandu maluwa wa mamu gatuye matumba mwindile kwetwe baimboka ya kisasa na prometaki bino ke asa okitala mabele na ye kokutana bamama oyo babanda Koweït bamama oyo balinga komona mwana moke na saki te bamama oyo papa eloko nini yali kuna bamama bwaka nzoto bamere bakoexplike biso koma Koweït ebanda estce Koweït eza ya bamiyibi to Koweït eza baresponsable me boolanda bango nde faire découvrir biso Koweït eza nini babimisi basekret ya mboka Koweït. Mbote mama mbote papa talaka kamera komonani kombo Mavero tomoni yo na bilelo ozoteka oza parmi bamama oyo bateka na kati ya Koweït. Ngai na banda Koweït depuis 90 Koweït na depuis 90 na banda Koweït oyo na banda ko série ya pillage ya 91 yango Koweït oyo ebanda ezali wenze moko ya moyibi te eza wenze bikisaka mutu nyonso po mutu soki azwi problème aza na eloko na ye koteka aye koteka eza wenze moko esungaka bato eza wenze moyibi te bamusu basombaka ya miyibi me bamusu basombaka ya miyibi te yango na la vérité eza wenze moko ezosunga mutu nyonso ezosunga mutu nyonso po mutu ta musu ana problème moya za mbongo eza te abimisa eloko na ye na ndaku aye koteka azwi mbongo mbala moko awa eza wenzi basungaka bato eza te ke mutu azwi ana problème aluki mutu na ndaku defisa ngai mutu na ndaku ana mbongo te aye na Koweït na eloko na ye aye koteka nde azwi mbongo natuna nanu bato oyo baleka na basaka basala bino nini ye nini balanyokola bino bato baleka basaki ezali mombongo biso tosalaka fo totuna mutu mama oza na eloko ya koteka papa eza na eloko ya koteka po bamosusu balaka na soni ya koteka yango biso topesa bango courage abimisa eloko posto somba wana eza loko ezotindika eke papa eloko nini eza kuna bimisa donc c'est ça non totindikaka te mpo bamosusu tala koya mpo ateka eloko azoyoka soni ya kobimisa yango biso totunaka papa ozoteka nini yaka tosomba me toke tozonga mpe mama na nga boyebaka kokitisaka biloko ya bato nayebi te bokatelango kamo to ndenge nini tokitisaka te totelaka eloko oyo tokoki koteka na combien oyo tokoki koteka na combien yango topesaka po tali wana so bapesi yo mutu nyonso akopesaka atali wana toyebi tokoteka mama siko soki kecone nateka na Koweït naoteka combien kati oyo soko oyo na Koweït bakopesa ta ba 15 000 ata ba 15 000 ata 10 000 boyoka makambo mere abebisi jemba moko donc mere soka ye boyela biloko kotona bakokitisa Koweït awa somo est-ce que koma na kolo na kotuna yo bolamu nini oyo ezwi na musala na yo bilemoni ya malunga na musala oyo antuka natangisi bana na ngai bana basilisi klasi na mosala oyo basilisi klasi na mosala oyo yango mpe eza mosala moko ezosunga biso
basi bakanga déjà basi bakanga nanu bakanga te na bakanga te na koti ko depuis 90 na bandi ko depuis 90 série ya pillage ya 91 nde ko wote bandaki nanu bakanga ite na sepeli tozala ba mama lelo nazala ba mama mwana ba ba mama lia kitoko mama mbote papa comment nani comment la manga lu ma filo ukanenga chinsanga mukulu mukwate mokonyi mukwate nga na ebe Koweït neti ngai na kota Koweït na 1991 naza na Koweït ti lelo pe nazoteka depuis 91 oboti biso bana yo na musala Koweït voilà bolamu nini na memi pe bana na Koweït pe bazoteka pe na Koweït bolamu nini Koweït yango moko epesi Koweït epesi nga souvenir ebele ya malamu ozoka pona bana nanga natangisi ngo na Koweït bakoki na Koweït makambo nanga tout Koweït epesa nga pe bénéfice pona soma lopango na ngai na mbongo ya Koweït est-ce que basi bakango dala musala oyo ngai na kanga mamba lebele ase boki makambo mera polele papa mama beta biloko toleka nakangami na tongo nakangami na midi nakangami na pokwa ozoyoka papa nga na rata kutu kokende prison nakoma deja na nini na parquet oyo yani ya Gombe na grande distance nakoma nasamba mpe na mundele maître Bili Maluwa la seule mama oyo aconvaincre nga bimisi vérité oyo yambelanga ta mama oyo yambelanga ta mama ndimi na musala na ye akota boroko tongo pokwa mais lelo moi expérience sikoza nango siko moi bon naloba kaka vérité ke ma mibi nyonso bakufa très bien et puis tosoba aussi biloko ya mibi te tokomi kobanga po noki te wa biso na écran oyo tala molie mama nasombaka biloko ya miyibi tokoma kobanga mokili ekomi mabe tokomi sikoyo nzoto ekomi ya mikolo ifo mbatela nde toza siko ndenge wana na sepeli mingi je crois que bozala ACA FM TV mama sepeli singa borofo kotaka na introduction na intro boyebika asset tokoba ba mama baze ebele fo baluka kolobela biso toleka Maître Malou azali kabonza bapesi na RDC surprise ya munene na ase moko mokonzi ya terrain nayebisaka bino ke ase ntango atikiti na terrain ezalaka danger na kokota na maison lasi visor nasala bango surprise toyokaka ke baréparateur bamama na bambalima otiki telefone obetika turbo alongoli carte obeti turbo alongoli soki nini mais tosali bango surprise nayebi te bango par rapport ya Koweït ekenda sango nayebi te est ce que Koweït na bango eza ya ndenge nini tozwi na ndeko azawa mbote ndeko mbote cousin boni bien comment on a ingénieur Denis Malenga yo nde moto olelisaka bakinois te nalesaka bakinois te ya solo wana elo nozolakisa kolekisa bango te mpo toyebi ke motu so aye na telefone na Koweït gare ya kolela ezalaka mosala te ya mosala bato nde bakomisaka loka neti eloko moko ya mafinga eloko moko ya sete no ya mosala tolesaka bana babulo oyo tofutaka pale na babulo oyo donc ezalaka ma mosala biso konsidera yango bulo na biso kaka nabetaka teni nayaka nde mosala mais escroquerie mpe leki bino tro ndeko nanga mpo toyoka nazwa baréclamation ke motu aye na telefone bochange ye carte bochange makambo ya nini bakosaka na bango bakosaka fale naya nde na témoin batechnicien ya sérieux bazali ndeti na la suffisant biso tout a sérieux yo oza parmi batechnicien innocent na makambo wana kutu tous les techniciens maison ba très sérieux katana lai nzambe azomona nga nazo oui naoloba banda nde oyo oyibi olongoli eloko ya motu te nakosala nango nini ngai mo batelefone eza ebele ozonasala nango nini ndenge ezala na usine est-ce que bozwaka mpe babiloko ya libanda mpe bosombi oyo baye otekela bino te biso osala yango te sala yango te baréparateur kaka jamais so deya sote dia so ozwadi ya banda oyo bani obongisa batelefone ke bebi mpe baye okanga te nanu te mosala ono kitoko toko na maison oyo moni maison oyo so otuni na Kinshasa awa
ou bien précisément à Kassavu Bois, Thomas Tongé. Ou bien on a une correcte maison là c'est bizarre. Parce que maison est sérieux au Sarnaté. Ba technicien bazar, c'est-à-dire ils sont qualifiés. Ils sont qualifiés. Ils sont venus Moussala ndé, c'est-à-dire ah so yo Moussala kutane Moussala. Moussala ni ça. Na me rapport autour na ba technicien mususu na bisi ndeko na ba technicien mususu bazana on la retourna bango pe par rapport ya maso. Bazali na masa collègue mon pose bango bazana Moussala mais to bien na masa mo manaza mais faut no sirer ba congolais ba yeba. OK. Biso ba technicien to le kutate. Voilà zelana wana ndo so tumbolinga. Ba technicien ba scro jamais. Et sucro jamais. Et sucro boyo. Et là le kuta. Ya solo. Oui. D'abord exemple moko. Tala neti maman mo elle na tongo. Ai na téléphone na ye ba changer le display za ko beba. Mais ngata ke technicien na mo na bise téléphone za ko beba te. Téléphone za bien. Na telle la carte mo téléphone na bien. Donc si maman téléphone ça les a bien. Maman du téléphone ba ko pesa ngani 100 francs. On est ce qu'on va bien on ça là. Parce que technicien bien les sigani parce que moi d'expérience to moi souvenir à malamu na musala no na kata ko eta. Zebele na mabele zebele gadon na bala na munda bulo yo na fanta maka munda bulo mauvais souvenir mo na bungsa na fanta client peme nanga ayiba nga téléphone ya batu et moi si bien chombo oui abi chombo ara réparation neza na kit na pesi pesa vanda nga déplacer ngazi chomba batu akena donc mauvais souvenir pour na futa téléphone na batu na zara innocent c'est une repesa baimboka baibana kisasa balongola makantini pour na koet ko banda lelo ngai un bon technicien na sino vérité bolongola makantini mibi wana mabe technicien iba carte d'ailleurs iba ngo on iba na carte poza na photo na yo za biloko na iba ni na carte kuna ko tu to ebi ba réparateur ko ba mama na fa ko e ba ko sarabino c'est que bangonde bakutana ba kaisala mais ba technicien bon chrétien bazao moi technicien ça dit au mon technicien aurait Emani ça c'est dos à chrétien na ben chrétien ouais so ya ata même na katso côté même ba teka au mon Marline Solange ba ba fille so mo côté mon ngewete bano ba nzambe so to yiba nini bon na manti wana mabe ko bana lelo botika sala cop na linga koloba boye po yeba vrai serviteur de salane kopabala 4000 balles 5000 balles sunolela ye pendant une semaine bo mona nenga azonga bandundu te na pesi bandeko nyonso bandundu mote bana nyonso kikuti bana nyonso bomba matadi pona congolais de père de mère ne grandi na kisasa koet yangoyo to la kati ya koet émission na le peuple s'exprime abosani ko pesa ça dit chef Nabiso patron Nabiso Nicolas Tamundele Nkolo maison vraiment patron ya Bogar ya jeune pas plus to peso mbote Nicolas Mondele to solo la nayo koet yangoyo bana kisasa koet yangoyo na ala bino to ana nok mafuka le grand cameraman yeku to ala besoin drone te lo bongo le ga pamba yebiga ba 10 mètres est-ce que koet biso to yeba koet wana eza koet ya bano bakenda ko iba biloko po ba mama koet bala pandai balinga ko mona mutu te na sak na ndeko mo ya bongisa ba chombo te ga ba chombo to mega pe ko tuna la to sola la par rapport awa to ba tu oyo bazoteka ba téléphone ndeko longa moi li solo mote comment on a Popol na pe comme Popol est-ce que c'est yo te kani botemi bele we moyen ba ka somba to sala émission mote to sala émission mukulu mukwate mokonyi mukwate chongwa mwa asaka moko na bisa bino kala makambu na ba idéologie fausse la mutumo crâne la sali pe école la ndeko ma watala nga tulinga na nini école yango yango de oyo ya sima makambo moto ndeko bonjour comment on Kimberly Dadi Kimberly babenga moi Kimberly donc wenze babenga Kimberly masolo ya koet so biga ba fa kwa ba tegela bino ba biloko ndeko nanga masolo ya chombo ya la ba fa kwa penalty tozala ba kao zala neti yo bozu kamo boy mbongo mabo ezate mwana beli eloko ko somba bon mwana kufa te ozoloko na yo oyepe ande onanga eloko na somba yime mwana nga beli
naza na mbongo te nasombaki na 150 pe sangata 100 omonde donc eza na mwa marché no amo normal neti biso baresponsable bato tovandisa wenze oyo toraisonna mingi bilo ya miyibi te po toyebi eza baconséquence ebele. Mauvais souvenir na yo na marché na ntango oyo eza nini mpe bavrai souvenir na yo eza nini? Bon marché oyo bato bamona biso wande totyaka batelefone bakanisi tozwaka mbongo te tozwaka mbongo mais eloko ya pasi eza awa toza na salite salongo mpele esalemaka jour ya salongo bato baosenga na bango bambongo ba 500 francs donc salongo mpena ndenge bango esalemaka leta alandelaka nde salongo na biso awa epuis adivine biso mpe mwa masolo badésordre banini kuluna donc eloko pamba na wenze donc toza bamenance wana eza mwa trop tosala effort mpena leta atilandela bamarché oyo kotisaka mbongo ole n'importe quel policier aya akongola 500 francs ezala disposition ya leta akongoli mbongo na ye bamatitio bilo tala basalite boye po elongo nango mais eza te n'importe quel policier aye azwi 500 francs atie na poche aleki na ye donc bamakambo wana ya bamakambo vraiment leta omoni nga alobela omo na mboka oyo ya nango pasi te yaka eloko moke suivi kaka omoni opesi mosala olandeli yango yo mo suivi eza wana omona ndenge mambo etambola ata ndako eza na désordre ordre ezalaka te nasepeli ya to merci Kimberly Dadi mokolo wenze koroti donc ye nde président ya wenze bozalaki ebele olanda nga ase ndeko na bino leki na bino ya na bino mwana na bino toza na eloko mafuka je crois que bozalaki ebele olanda biso napesi mbote mingi na mabosi Billy Maluwa Cleophas ye nde patron na nga chaîne yango oyo bosabone na émission na bino nayebisaka bino ke na baidéologie toyaka etolaka ebele te motu akreaka ke bana ye na bana nyonso ya FM TV na salue bino na bayinya Congo nayebisi bino na encourage bino bozalaka mpe kaka po Congo ezi ekoti kokabwana te mbote mingi na mon vieux de moi mongali monde part mokomene boye bolamu na mboka Kisasa ba séjour na yo elekama malamu nkolo amona yo na famille na nga moko docteur Walawala Olivier na petite sœur na nga Mireille Wala na neveu na nga Kimpindi yoyebi kaka Prinel Ardi Walawala bino nyonso gâchette facile mon frère propre na Numbaya yoyebi kaka besika boza sans oublier Moula bongo famille Mboyo na Simboyo bino nyonso mamisa Mboyo batu nyonso na pesi bino mbote Dodo Mboyo na peso mbote bisiko za na Maroc ya yo ngwana émission na bino sili na moko le descendant prophète Kimbangu asa zaka moko na kati ya Congo soko boy bandela no Congo Empire Luba Prince Kabaya Bantumba Chomba Chapululu Wadi Kasai Bakadi Bamba Bakushada Bukundu Linga kiyo mingi Janina Baba msajala kalamu. Taba ndako beba pakiti za asundi pakiti buka la